franchement, na sepeli actuellement na éveil à ba Congolais. En tout cas, comme tant de population, prophète Moïse Nyengele que je salue en passant. Alors, que Saint Thomas Mikolo, koya peuple à Kokoma na éveil on est dans la population, éveil on est qui est une armée et puis au moment que mboka na biso petit à petit on va récupérer ba parti nyonso oyo ezali na maboko ya banguna. Na moment tozolo bangana bino AFC M23, PPRD, FCC, AFDEL, Rwanda en difficulté. Pourquoi? Parce que, surtout sur le plan financier, Bazaya Kodoka et comme il va fongola, Kadeko et comme ma banque n'a pas personnel, bouka ba coffre fort, Baza Kodoka bon, ben abat na makasi boya ko chambon, tango zifweni. Alors ça fait partie. Il y a ba solo tozo solo la boyebi qui feuilleton, il y a Joseph Kabila alias Hippolyte Kanambe, et ça toujours d'actualité. Tindika Télévision, bienvenue dans le Congolais, un monde entier. Merci encore une fois, vous allez belé. Toujours à te prendre Bolingo ya Congo. Na ya ba Congolais parce que biso ba Congolais tous allez battre Bolingo premièrement. To yambara batu, nyoso oyo. Bazalara na posa ya royambo kanabiso to yambara sans distinction parce que tozali d'abord répéter pays moko hospitalière bana nzambe bana Congo bano basambelaka mingi mais boyebi ke na kata lo sambo makasi diable pas zalara wana tentation eza permanent désorientation eza permanent manipulation ezali permanent de eleko oyo biso tozali kasi biso tozali d'abord encourager tous les Congolais au bazaba résistants au ba comprendre la réalité la vérité ya masolo mboka ndenge zali kokende. Franchement na sepeli actuellement na éveil ya ba Congolais. En tout cas comme tango de population eloba prophète Moïse Nyengele que je salue en passant. Alors que Saint Thomas Mikolo koya peuple à kokoma na éveil on est dans la population éveil on est qui est une armée et puis au moment que mboka na biso petit à petit on va récupérer ba parti nyonso oyo ezali na maboko ya banguna. Na moment tozolo bangana bino AFC M23, PPRD, FCC, AFDEL, Rwanda en difficulté. Pourquoi? Parce que surtout sur le plan financier, Bazaya Kodoka et comme il va fongola Kadeko et comme ma banque n'a pas personnel, bouka ba coffre fort, Baza Kodoka bon ben abat na makasi boya ko chambon tango zifweni. Alors ça fait partie. Il y a ba solo tozo solo la boyebi qui feuilleton, il y a Joseph Kabila alias Hippolyte Kanambe, et ça toujours d'actualité, to katia on a noté parce que diable yande wana to koki ko pesa confiance mais ma solo nous se tomber tango ensemble avec la grande équipe ya Tindika toza déjà ensemble biso tout naïb sabino que Junior Kapa ya yewana et puis refait qui sombe toujours au four et au moulin comme d'habitude ndenge zalaka bana kini bana monde entier tout. Merci surtout ba obazo baza ozo cause Congo ya bango moko na motema déplace elenge na biso ezali bandeko et là on a sepeli même les jeunes femmes les jeunes filles commencent à prendre conscience ya likambo cannabis parce que ça likambo mabele. Nous avons été naïfs pendant 30 ans, il y a manipulation à ba division bato moko bobaya to yamba bango na mama ba yande pona ko diviser biso ko kabola biso et ba komi comme biso à tel point que to banda ko mona lokola bande qu'on a son propre bazar mabe et baron étranger ne bakomi batmalam. C'est pourquoi vous attendez parfois ba congolais belé par rapport au commissaire ignorance la baron raison bazar pour crier par-ci par-là dengue zawana faut raïsa zonga raïsa zan de qu'on a bisoté Kabila zan de qu'on a bisoté Kabila yinde ko exploiter biso ayaka muke Congo epesi nyonso pendant 18 ans aye munene na bali na mwasi makambutu a mbongo. Et pour votre information na moya lelo ndenge tolo baboye Joseph Kabila, soi-disant ancien président, à l'équipe Congo Mobima Nambon. Vous pouvez vous imaginer, parce qu'il faut que tout Nambon on a yazu, puis bon on est outil là-bas deal, au babeta Kagame, Yena Moïse Katumbi, puisque Bango, Bagiga l'objectif, mon ko piller Congo. Et Eria Sali sembla le rôle là. Donc on a pouvoir résilier. Ya ndoko ta suma kambangote, atike la biso, moi si moko, après ça image à moi si malamo babenga soki mama wa oro, soki mama yana nyango boye. Njokande mama wana tia zaki ko ebisa batu ke mon mari travaille en silence ezaki ya koboma ba congolais pour récupérer ba bien ba congolais ko kota ba étranger ba infiltrer ya façon tout. Est-ce que écossi la te et
et qu'aussi la té et qu'il roule à bango ba monique 18 ans na 4 ans et afdel ba tondité il faut se baser à la Congo en 2025 alors cette fois-ci on dit Louvuno na ba pour comprendre peut-être que ça Louvuno Maman Yohan, merci de nous Olanda biso Nicolette moi ça pembe toujours ndinga cette maman rataka TV na tumba collège maman Laurence boyoka cette dame comment elle réfléchit. En tout cas vous pouvez auto ba lingara kabila mingi na lobaka na bango ke bozo atambetu botandela na chambre olala kana kabila ngo ke oya ko lingisa biso ye ba mususu na makasi pendant que toyebi qui est Kabila c'est un assassin, un margoulin, un sanguinaire, un criminel. Oyo ayokaka solo makila eloko mususu azaka nango besoin te. Et ensemble là moi si parce que la dame qu'on nous a toujours présenté kazaka moi si na ye azaki moi si na ba faire ya ba sale boulot en réalité et là ces femmes touti oyo moi la rugi ça consort azalaka na bango de temps en temps mais l'autre est chargé ya ba boulot ya tinate abomisi bato na ba théâtre abomisi bato na ba biloko ndenge na ndenge moi si mabe penda ce n'est pas ma bouche qui témoigne tout ça il y a une bouche autorisée que vous allez écouter tout à l'heure. Bon, vous allez convaincu. Je sais que beaucoup de Congolais sont encore sceptiques. Ma croire que nous, on vient seulement faire les dialogues ici. Mais en réalité, on se bat pour la cause du Congo. Et ben, à la place, ils vont vous rabaisser dans la futilité. On voilà, mon Chilombo. Mais Chilombo n'a que 6 ans. Mais vous qui avez fait 18 ans, il fallait que vous ayez bah gratte-ciel, fallait que vous ayez bah autoroute, il faut moderniser Kinshasa. Il y a révolution, modernité, mais au fond, quand on regarde, même Mikolo, agitation, c'est juste pour vos positionnements politiques et pour enrichissement personnel, mais le peuple n'est pas dans votre agenda. Ça, on connaît, mais c'est sur les dos de la population. Alors, Junior Kapaya, la complicité, parce que ça, n'a pas cité, na Léon, nani Rife Mayayos, na Eric Mouzadi, ça, n'a pas cité, bala na moi, yo, Kandenge, Abuki Olive Lembe, qui toko yo wapi, abimisi misala na enyo sur bombagi na kuku, et bibi na poisa. Landa moi, sur na bokebi, bon, to kuta juste après. C'est parti. Tant on a vu ça, 2025, c'est une année de vérité. Quand on a ça, Olive Lembe, mon mari travaille en silence. Batouya, ce qui a pas du progrès, bakenda qui côté Jelemba, kenda ko kota makamobo, oh justice pe le landé là-bas. Et ben là bakenda kacho. Bino banana bino Olive Lembe, oh bo finance, ba béret rouge, bo pesa ba machette, koulou na bo kota na Kinshasa. Ba juge combien? Combien de faisait ce bakangi ba kuluna faut ba zonga na ba on lisusu. Yo Olive Lembe téléma ba comédien on go distraire bato ya ki soutenir ba comédien. O sa ki première dame pendant 18 ans. Yo soutenir comédie wa Olive Lembe. Ce qui ba ki ko bimisa secret na otene on go sambisa sou maman Denise. Nde ero yindisi. Tu es à la Bukavu na ba mbongo po ke ko pesa ba wazashu mais ba wazashu ba za ba force lokwa ba mai ba te kama beleta. Olive Lembe toi tu n'as pas honte toi. Dans le Congo central, tu as détruit le port de Boma. Tu as détruit le port de Matadi. Bande kono yo benga ramuta Congo central. Ba tsunami salata. Le projet port à banana. Tala nenga ba loué ango. Est-ce que tu sais qu'il est du Congo central? Tu sais qu'il est en train de travailler pour le pays? Bino boye a bozu ba entreprise à l'état na yo na mobali no criminel ya sanguinaire. Bo kati ba entreprise à bato Olive Lembe. Ba Congolais bazana chômage 18 ans. Mon mari travaille en silence en train de tuer les Congolais. Oh, c'est 2025. Yo le quoi yo ba utilisera moi si moko a utilisera pour ça ba sale boulot. Kaka na RDC ando kufa. Kaka ma kilo so tangisa Olive Lembe nde ba ko tangisa ya yo. Pona ni bosa miti ya mabebe ko batu bazo kufa na Goma na baza ba politicien. Ba innocent batu. Ba si ba PC bino 18 ans bo faillir bo kokite. Ton mari va travailler en silence en faisant quoi en silence? Il était ici pendant 18 ans, incompétent comme pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit les entreprises, a privatisé les entreprises au détriment de 3 Kabila. Bolibo Ibisanga yo Olive Lembe Mouze, a Boteka Mobali no Bazaka Misato. Pourquoi ba Kabila Moussouba Bimarate? Il est vrai Kabila. Parce que Mobali no Hippolyte Kanambe Kazembere. Ba Katangé Mbappé c'est Komboana. Père son âme professeur Moukena Lobango. Moussa Sengele ba identité. To sali bino nyindi mbokenda kana bino bosi bo zuzu bokende.
Le quoi besoin insister, vous allez mourir dans ce pays. Le quoi bino botangisa makila ba congolais Olive Lembe, bon ni couleur na lati. Et ça message pour na yo. Bon continuer ko s'entêter, la main de l'Éternel va frapper sur vous. Et puis bon rozala jour on boss vani bino nyonso, nde bino bo tika moki. Kaka nde bo vana bino nyonso bo sa ba réunion mabe pour na boma bande rona biso. Vous savez j'ai des amis kuna ata MP ça, ata ni nezo lekate. Parce que Bino Olive Lembe, on t'a donné ces pays 18 ans. Si ton mari était plus compétent, bah gratte-ciel à ton tes points, bah autoroute à ton tes points. Bah ton la hôpital à cinquantenaire et bon manabat. Bah indien bah zoya indien. Pour n'a rappeler Bino bah congolais Bino bah côté la raïs de ma fianton. Olive Lembe de la merde. Si Félix Kabange, ministre ya santé, pas dit yawana a gifla ministre en fonction sous nini nabino, sous régime nabino. Aussi bon mona bongo mobile no ayeli biso ba Nyarwanda ayeli biso ba Indien na ba Chinois ba betaka ba Congolais na mboka na bango moko yo moko soi-disant tué du Congo central kuna ba lingiote obebise na bango port na bango ya boma place mbonge bande kokota otika ba ndeko no soi-disant na passe parce que ba sa ba ndeko no soi-disant bino bozo mona te ko Olive Lembe so samsana tant ba ko s'attaquer na et comme yo les gens de oganga ki libosote. C'est pas criminel de bazar. Baya qui même paye pas nos agitation. Les gens de cadre Biocha sont en train de venir me tuer. Toi, combien de gens toi tu as tué dans ce pays? Le Seigneur te voit. Toi, tu crois que toi tu vas rester éternel, toi Olive Lembe Kabila? Toi, tu crois que tu vas rester éternel dans ce pays ou dans ce monde? Tu es Dieu. Au compte là, là, pour la moukita, Yosan Nzambe Olive Lembe. On sait que sale boulot. On dit que na ba ndeko be na Congo central, ti le lo ba sanga na ba chômage. Bande ko gaman ba na kanda. O sala égal à ofuta ka taxe yo Olive Lembe. Mu koloni ni bona neni no so kitisi la ba congolais atam piodi ba kinois. Atam koloni. O kisa ta piodi. Les gens en silence ya mobile non c'est pour tuer les Congolais. Congolais nyo so sala vigilant. Place sur mon Olive Lembe. Ça c'est de trop. Toi et ton pessimino nyonso yo finga batu awa. Mon mari vous a donné l'opportunité de porter des vestes. Yo Olive Lembe tant Etienne Tshisekedi Azaki premier ministre. Ozaki na mboka ni. Place nyo bando teka mama desu no wana ozaki olata bilamba moderni. To bino boka ko finga badina bamboka. Pendant que Etienne Tshisekedi Azaki premier ministre, pendant que Etienne Tshisekedi Azaki même ministre intérieur. Mo bali no azaki na mboka. Azaki tanga classe ni. Bilamba ni mobile no malonga yakino. Kabila azaki olata ni. Oba kino ba CPA no. Fachika chemise présidentielle tant désolata. O mona honte. Babimisa ta ya 8e qualité mais ba congolais ba kinois ba lata kaka pour sa qualité ba mbala mobile na ndolata na makolana nde ba kinois ba olata. C'est quoi cette histoire? Cette dame ozo salaka ba mabebele ozo détruire ba congolais ba tba lo balote pe Olive Lembe bozanani osombe ba comédien tala tande ba kufi bazo bisa ka bino pe ba congolais botika lo koso mbongo na bino moko ba ki ko yiba bino moko ale ba vini ko amadoué bino pour kosa bino alempa bino fe boye bisa maman Olive Tovane no 18 ans biso ba comédien o jeter un regard poil. Au jeter regard vers Bisson. Tant ba yeli bino ba zoli bino kaka kuna ba bite boke na HJ bino ba comédien bo soka quand même soin. Aya divisa même ba comédien. Nde musala na bango partout ba zo kene ba divisa ka ba congolais. Biso to zaki na théâtre na biso zaki bi Olive Lembe. Théâtre zalaki na ba conflit OT. Et en l'occurrence na ebisa ki mo na Congo soki o monité kondimate. Je pense que au moni oyoki pour comprendre parce que ça na système ya eyokani et monani ça arrive aussi hein ya mon peso ya calamité bon on a revu vraiment Saint Thomas na version mususu lisusu après ce que monité kondimate bon on avait comme on a eyokani et monani pour na ça la plaisir na batu nyonso o bazalaka na besoin ba sango ya Congo na ndenge ya normal na ndenge elongo bani. Vous allez belé pour Rolanda biso à travers tindika mais biso tozali ba victime na mboka na biso to yambaka bato yo bayaka d'abord ba transplantaka bango na ba l'an 1900 et pas ya ba colon na biso ba belge bango nde mutu ba transplanta pena ba rwandais ezalaka ba utu ezalaka ba tuti ba mema ba roboto yo mais vers ba 59 ba musupe bayaka plutôt na 1930 vague mususu ba transplantaka mais vers 1959 au bayaka ils étaient traités comme des réfugiés mais de plus en plus très prochainement ba vidéo mususu et koyande to ko détailler bino comment les Banyarwanda sont arrivés au Congo bozoka batwana ezala ba utu ezala batuti on les appelait leur ancienne appellation ezali Banyarwanda Banyamulenge bemika na banona cette awa ba créer les bango komoni bango bana système so ba na Congo faut ba créer la bango faut créer les bango tribu.
créé les bango ethnie, au créé les bango na ba combo, ne bokako ba Kabila, ba Makenga, ba Nkunda. Ça, ce ne sont pas des noms rwandais, ce sont des noms congolais. Mais en réalité, ils ont leur propre nom rwandais. Oyo soko yokiango et tonda ba lettre R meke na lobité que na Congo pe to ana ba tumana ba kombo avec ba R to ana ba ngopé mais ya bango eza facile à dénicher, facile à comprendre, peu facile à koyeba yango. Alors na évité pourquoi yo congolais, yo vrai kino, yo mona diaspora, yo ndeko na ngai oyo za vraiment éveillé un esprit, on dit baba boubaka yo, bako sakana bango yo, tranquille, on trouve yango normal, or ezali le voilà pourquoi bref spot il y a quelques secondes ezali juste pour na réveiller bino ba congolais belé oyo bozala kana confusion soki bofani bozoka chercher bazali bande kona biso non bango soki bazala bande kona biso ezaka na condition moko bazaba bande kona biso africain nos frères africains mais na nenga Congo na ki congolité bazana bango bande kona biso te mais bazoluka par tous les moyens na tout na rabino est-ce que yo ki congolais na yo il faut ça les langues vantar batuba ba kozaka congolais non il suffit de bika ka tribu nao na ekolo na yo na langue na yo bana moko za na facilité muta comprendre que ozali congolais mais o ekomi ki congolais ya vantar ki congolais ya ko impressionner ki congolais ya makasi ozana nationalité na yo d'origine comment ko bomba yango nationalité yo comment ko brader zakaka je suis congolais yo tu sais que ni yeba kanga nazali congolais oh vous c'est biso ba congolais faut te sa président de la république la biso boko ngita bisa que non congolais, on ne les dit pas. Puisque pour être congolais, ils ont dépendre de la descendance. Vous avez une descendance, vous avez une mabele, vous avez une mboka, vous avez une tribu. C'est ce qui vous fait congolais. Et ça, c'est que vous yaka, yo kenda poto boaka asile, boaka ngunda. Après, vous avez mabele, ya bato poto, baka telope ya yo mabele, comme on sala yo tribu na yo etini na mabele ya bato. Pendant qu'on t'avait déjà donné la nationalité. Voilà confusion. Alors, Junior Kapa, tu as sport, c'est juste éveil. Dans le lobby, ezali éveil. Pour te comprendre, parce que si tu expliques quand tu es na bana na biso, ils vont souffrir de même. Et je crois, avec Makambo, nous sommes avec évolution de la technologie, bana na biso, bakoko ya bakoko bana na biso, bakotika la dipté, ils vont nous venger jusqu'à leur dernier retranchement. D'ailleurs, très prochainement, on a décennie Koya, je pense qu'on va récupérer tous ces petits pays-là, toi, Nexangra, Mbalamoro, et Komaba. Pays n'habitons parce que nous, les Congos, nous sommes la grande puissance de demain. Aujourd'hui, tu peux refuser parce que tu es un Congolais qui ne comprend rien, mais ceux qui savent lire les signes du temps savent que le Congo de demain sera un Congo très puissant. Et voilà pourquoi on nous a laissé dans cet état de pauvreté à long terme, au tas de décennies, plus de 60 ans après, on nous a laissé comme le plus pauvre en réalité. C'est nous qui sommes le plus riches. Il y a planète. D'ailleurs, on aura beaucoup de pays au Bozo Bengabano développés. C'est nous qui les rendons plus développés encore à travers ma matière pour extraire dans ma belle nabiso. Alors, tout le monde a spot et puis tout le monde juste après. C'est parti. Ils sont venus chez nous. Nous les avons accueillis et hébergés. Ils ont trouvé du miel chez nous. Ils ne veulent pas partir. Aujourd'hui, ils nous tuent à cause de notre hospitalité. Femmes, grands et petites violées, parents décapités, enfants forcés d'aller en guerre. Merci beaucoup, Nayo Junior Kapaya. Merci beaucoup, Naba Nambo Kebele. Avant tout ça, c'est moi, news à Mike. Dimanche passé, Nako Sabinote, parti au pouvoir avec son président et la Ligue des jeunes, Amici Makutano, Nangeringiri, Natera Bondo, représentation normale, il y a un cadre, au bazar, il y a une fonction, il y a une fonction, il y a représenté, mais le peuple était au rendez-vous.
avec le membre, bien sûr, les combattants, le membre de l'IDPSP Bazalaki. En tout cas, il est qui bien. Et message des Alika Moko, il y a comment résister. Puis surtout, tous à la derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Moukwatombolo, notre chef. Vous pouvez tout dire sur le président, vous pouvez tout critiquer sur le président Félix, mais il y a quelque chose que moi j'ai remarqué. Depuis le pouvoir, il était le seul à dénoncer haut et fort Kagame, agresseur, Kagame sanguinaire et consort. Et à cette époque-là, quand lui parlait de tout ça, le monde entier honorait Kagame. Bazaraki ko tia na honneur, bazaraki ko kumisaye, d'ailleurs bazaraki ko lobake Kagame c'était modèle. Mais actuellement, je constate quelque chose en tant que Saint-Thomas dans le Barasso, au monité condimaté. Mikolo, c'est plutôt Kagame qui parle beaucoup, Tshisekedi ne parle pas. Actuellement, c'est Kagame qui commence à faire des conneries, même devant les micros, même devant les caméras sans contrôle. Un homme qui était réputé sage, modèle, mais les lots a rabaissé au plus bas échelle grâce à dynamisme, savoir-faire et une bonne formation réussie par ses pairs. En tout cas, Félix Tshisekedi, tu nous as convaincus, tu as convaincu même le monde entier, pour convaincre cette grande communauté internationale. Bapé Sayo raison, Baba sanctionner leurs amis. Moutokola Paul Kagame Kokata ba relation na ba makambutum. Merci président, il fallait quelqu'un comme toi. Oyo aza à la hauteur. Ça va monsieur Zali à Bawazalendo. Bien qu'infiltré, mais bah vrai baza kaka, baza ko sala makambo minene, baza ko récupérer baboka. Malheureusement ce qui est arrivé na Kavumu, ba récupérer kiango et après ba noko wana ba yekoya na ndenga mai Rwanda tidi ba force spéciale na ye, ba bomi sou ba tebele na Kavumu wana et ba waza ba sali repli stratégique. Je crois très prochainement ba ko yela bino lisusu na ndenge longo bani. Voilà ba marambo biso to constater na ba mikolo yo et de l'autre côté na Axa Walikale les choses se préparent très bien mais on m'a dit que ba wazalendo bato ya Tanganyika ya côté ya Katanga kuna nyonso balamuki baza ko sangana na ba oya Uvira et consort bazo sangana siko baya offensive pour na ko libérer ba territoire na biso nyonso mais avant ba kende maman na portion magique baza ko préparer voilà je crois na ba vidéo koya na rotier la bino puisque ici na ebsa bino so monité condimaté na rotier la bino séquence on a ndenge ni ba wazalendo bazo kanga banzoto de façon que ba balle ezo ba monter ko ta la cérémonie wana en tout cas ba Rwanda faut se préparer parce que 2025 ezali 1996 1997 c'était oyo ba marcher facilement ba été Kinshasa terre bala oyo ba congolais bazali député. Merci na Maurice Togo base dans les États-Unis, merci na Tumbakole Chaya Mama Laurence depuis Allemagne, pourquoi pas Rifin Maya Yosna Eric Mouzadi depuis Paris, Bango Balanda Rabiso Ratarate, grande sœur propre na Canada Aningalula, il y a Ndekonaye Viki, il y a Batoma Diata, donc depuis Lufu, Bazaki Pekolanda Biso. Merci Nayo Junior Kapaya et pourquoi pas Rifin qui sont depuis Congolais Nyoso, Balanda Biso à travers Tindika Télévision Tozali. Maman Yohan, merci. Ndenge toujours aura taraté aux alara toujours wana pour nous réconforter biso, pour pèse biso moral et surtout soutien wana moral. Les alara très important. Vous avez une femme à respecter. Franchement, tu fais un bon boulot et nous sommes ensemble pour le Congo. Tokobunda ti tokolonga notre façon de combattre pour le Congo. Yango yo biso tout ça déjà pour ça là. Oyo sala pour le Congo biso toye baraté mais yo mo na Congo. Kozala manipuler te mutu nyonso kobetelo lisolo ya Joseph Kabila yebisaye oza rwandais olingo ko sangai na kota ekiri ya Rwanda parce que Joseph Kabila à travers rapport à ba congolais te à travers rapport à ba rwandais ba tuti bandokone bangwana asali choix ba congolais nyonso baza ko salier na coronel nanga M23 et Joseph Kabila vous devez les considérer comme les apatrides baza contre Kolo baza ko bundisa Kolo et baza au service ya Paul Kagame ezala basango ona lo bakana biloke basutano wane konzuluka bango parce que mutakala na bango monani tout ce que le prophète Moïse Nengela avait dit et bandi ko se concrétiser lo baka ke nzamba ko sala to bimisela biso banguna na poisa et banguna babimi biso tout au monde yango biso ce ko tolobi nini toujours bolingo ya Congo na ya ba congolais lo sambo mingi pona Congo pe pona président na biso pour que makambo nyo sa ko sala et simba pour que yo congolais
bakangola yo libela mbala oyo guerre so esili ekozala pasi po ezonga kola batela bino abatela mabota na bino tomonani très prochainement bye bye.